pasi pe mawa bandeko nanga mokili mawa te mokili moto mokili somo kande bayebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo bandeko nanga na Congo tozalaka toujours et encore na ba dossier Congo na biso eza na ba dossier moko ya somo Congo na biso eza na ba dossier moko ya kobangisa Congo na biso eza na ba dossier moko bandeko nanga mosusu tomitunaka ba dossier yango yo ezalaka nini Congo bato bazalaka na kindoki to ezalaka nini bandeko na ngai ekomi kosalaka pasi penza ya makasi bandeko na nga komona na kilelo oyo ya de ces personnes o bazobanga makambo lisusu te kilelo oyo ebele ya bato babangaka lisusu makambo te la famille ezosalaka pasi na kala toando mona bato mosusu avant babimisa makambo na munoko avant babimisa ya somo na munoko babandaki kotala ke soki lobi eindelinga na kosala ndenge nini na kokende wapi na kotuna nani mena kilelo oyo eya de ces personnes oyo bazokipaka lisusu te eza na bato mosusu bandeko na nga bazokipaka lisusu te la famille ekomi kosalaka pasi ya makasi pasi pe mawa lelo toye lisusu bandeko na nga ka ndenge ezalaka na dossier ya Yaga Bitumba bandeko na nga ezosala pasi pe mawa ezosala pasi mingi na motema ezosala pasi penza ya makasi ebele bato bakoya kotuna biso nini ezosalama makambo nini nini lisusu bandeko na ngai eza ya kobeba eza ya koinda eza ya somo eza pe ya pasi ba joyeux anniversaire nanu na bandeko nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo na ebike boza ebele o ba o célébrer ba anniversaire na bino yango bandeko nanga Étoile Nines TV na équipe na ye mobimba ba ye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na ba o nyonso ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo kande na lobaka toujours et encore que ezalaka toujours malamu ko célébrer anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces personnes o bakufaka o bazaya kokufa o bakufaki mukolo kaka babotamaki siko soki yo lelo nzambe asali yo ngolu nzambe asali yo grâce ezalaka toujours ya motuya ezalaka toujours malamu oye o célébrer jour oyo obotamaki esalaka toujours malamu pe kitoko mingi. Nos sincères condoléances na batu o nyonso bazana matanga batu o nyonso bazolela kande tolobaka matanga tango yaka eyebisaka mutu te keno lelo na koyepa na bino lobi kuna na okende pa ya bakingandi te. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge ezalaka na système moko bien na système moko goût na système moko bio na système moko ya kitoko na système penza pe ya malamu badeko nanga ba mapango akoteka yango wana kande tolobaka sombelaka bana na yo lupangu sombaka pe lupangu pona yo moko ezalaka toujours malamu mingi baba pango tooteka na $750 ya pamba y compris les documents tolobaka y compris le document la famille donc ba document nyonso eza na kati mikanda nyonso na kati ezala mikanda o ya cadastre ezala mikanda o keno kandenge ezalaka ya chef coutumier ezala mikanda keno ya nini nyonso eza nango na kati
na ndenge moko ya bien na ndenge moko penza ya malamu mingi makasi. Bandeko na nga mikanda nyonso penza na kati bandeko na nga na système moko ya go. Voilà. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga na sango ya pasi toye lisusu na ya somo concernant Yagabi Tumba. Qu'est-ce qui se passe? Ebele ya bato bakoya ko mituna likambu nini, dossier lisusu nini concernant Yagabi. Bandeko nanga avant na ya kokota na mozindo ya makambo oyo ekomeli Yagabi ekozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser bandeko nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penga na chaîne Abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi Mpito ya balisi. Bambote nanga na Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote kandenge zalaka na système kwa groupe ya bio na Madame Judith Diampovisa, Monsieur Grace Lokwa et pourquoi pas Madame Madrine Mafou. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko sim olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to zalina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation lisusu kande boyebi la famille, la santé n'a pas de prix. Ezana batu mosusu omona nzoto eza bien te, nzoto eza ya kubeba, nzoto eza ya koningana, nzoto ekomi somo. Il y a de ces personnes, ya kotia na ba voyage kilikili, kolia kilikili. Bande konanga Gavker ayeli bino ba solution ya makasi. Yo za na problème ya hémorroïde interne tope externe, pota libumu o esila kate. Obésité, tension, sukali, tension, bande konanga, ba solution ya makasi pe ya malamu ezana Gavker. Ozana problème ya mabota. Ezala ozala mobali, ozala mwasi, Gavker azana ba solution ya somo pe na ba solution ya kitoko penza mingi makasi. Ozana mwana, omonike mwana ti 10 ans, 5 ans, 8 ans, mwana zolo bakate. Benga Gavker na lombango, Gavker aya kosunga yo. Côté ya ba papa kande tolobaka, papa omoni makambo komi ko simba lisusu te, mama komi ko ima, mama komi ko tala libanda, en tout cas na osenga na yo, benga Gavker na lombangu, ba solution ya makasi pe ya malamu, ezali kaka na Gavker na système moko ya kitoko na système pe ya malamu penza mingi makasi na Gavker bika na yo libela. Voilà. Bande konanga lelo toye na dossier ya Yagabi. Dossier ya somo, dossier ya kilikili bande konanga ezaka pasi pe mawa. Ebele ya batu toyebi Yagabi azalaka muto matata, Yagabi azalaka muto bilobela, Yagabi azalaka yeso ki problème boko traité yango na kunjute, Yagabi ayaka na ba problème na ba dossier na eka na ba réseaux sociaux. Na minute oyo Yagabi azaki na ekimia ya kovanda, aboya ki na ekokota ba réseaux sociaux,
aboyaki te keno bato baya koloba keno ya Gabi makambo makasi, ya Gabi makambo mabe, ya Gabi emataki ekitaki, aboyaki na ye. Mais kovanda kimia oyo avandaki kimia, c'est comme si bakongole mosusu basepeli na bango te. Bakongole mosusu basepela kaka to bamonaka ya Gabi aye awa kosala ba matata na ye, ya Gabi aye koswana na batu yango na moni ke batu ebele basepelaka. Bandeko nanga awa eza ya kobeba, eza penza ya kobeba. Na boy koya kosala ba commentaire ebele penza te. Na olingana nuna tiela bino mwa makambo awa boyoka ba makambo nini ebimi na kombo ya Gabi tumba. En tout cas la famille tolanda nanu audio oyo na ozonga après pour na kosala analyse kande to mesana kosala analyse na biso. Tolanda nanu ba dossier ya somo et on se retrouve juste après. Boyoka la famille. Tamwa belaki toyoka akufaki nzoto na ye etelenganaki mutu azalaki te nzoto na ye ebandaki kobeba me ye moko bapasi longi moko kiangani ayokeli ye mawa azongisi ye na mokili apesi grâce abika sikoyo alobi lisusu boye nayebisa ye ke ye acholi kombo na ye na mokili. Mama Gabriel acholi kombo tata Simon Kimbangu. Aloba mabe na kombo na ye. Aluka mwaye akende kosenga bolimbisi. Soki te mukolo kokufa akozala na esika te. Batu bazanga bazana maluka moko abimisaka pona tata Simon Kimbangu. Oyo komsele message akomsela ye. Akanisa bien na yebite. Mais ye akanisa azala maloba moko bimisa tata Simon Kimbangu asepela kite maloba moko bimisa ki pona ye sepelisa ki ete. Donc asili salikambuana ko ekanga yende ngazawana soki asili si yango te soki ake kosenga bolimbi salikambuana te mukolo akokufa akozala na esika te nzoto na ye ekotelengana. Donc message na ye eza yango wana. Na yebi ke mingi bakoloba ke biso na Église Kimbangisa bapekisa molimo, bapekisa bakambo yo makambo ozoya nango oyo. Me na koyebisa bino bandeko na nga. Na Église Kimbangisa ezali lingomba ya molimo. Nzambe azana wanyero atambuselaka musala na ye. Eloko bapekisaka na Église mse kotuntu kaka kosimbaka batu na mitu pote batu bakoma ko utiliser yango na ndenge ya mabe. Omona azana misala mabe na ye me azo tuntuka awusala ko batata Simon Kimbangu. Mingi basala elaka ngo na ba Église bangunza. Yango na bakata ka makambo wana. Me tata Simon Kimbangu alobaki mukolo msusu otolo bango na nkamba. Alobi ke makambo ezalaki kala ekozonga. Molimo ya solo ya Nzambe ekosala. Ndeti nga nana don ya molimo ya kotuntuka te. Yanga ezaliki na solo la kana Nzambe. Na solo la kana tata. Tata zo lakisa nga makambo. Me ezate ke na koma kotuntuka non, yanga eza bongo te. Donc mutu la mutu azana ndenge Nzambe apesela don na ye. Soki lingoma biso zaki ya molimo te, nde banzebo tozoka ngona ni. Banzembo mutu apozwa nzembo akotaka na molimo nde azwi banzembo yaka na molimo ti yaka. Voilà na bandi ebele ya batu touti koyoka message ya ndeko na biso oyo auti kobimisa concernant ya Gabi. Bandeko nanga il y a de ces personnes babangaka makambo te. Ngana mitunaka nanu Nzambe oyo tosalelaka azalaka Nzambe ya ordre to ya désordre. Wana ezalaka motuna. Batu oyo bozwaka ba prophétie ezala pona bastar mboka na biso, ezala pona basala Nzambe. Siko ba prophétie oyo bozwaka Nzambe penza ayebisaka bino keno ba prophétie wana il faut bomemaka yango kaka sur les réseaux sociaux to ezalaka nini. Parce que nakamwaka message neti ya prophétie ezalaka message moko bandeko nanga oyo ezalaka malamu oluki mutu na privé oke koyebisa ye. Mais pourquoi ba message na bino surtout ba message ya koya kosambwisa baninga. Ba message kan ya déjà kan neti ndeko na biso oyo ye kopesa message pona ya Gabi. Ba message moko ya soni
bolingaka toujours komema ba message wana na ba réseaux sociaux. Pourquoi? Bolingaka kobebisa bato ba réputation to mission na bino ezalaka nini? Yango bomona bandeko nanga ebele ya bato ata soki nzamba zoloba ya solo, il y a de ces personnes bandemelaka lisusu te. Pourquoi? Parce que ba message na bino eyaka toujours na ba réseaux sociaux, na ba message na bino ezalaka toujours ba message ya ba genre que olingi osambwisa baninga, olingi oloba mabe pona baninga, olingi obebisa réputation ya baninga, et ce qui n'est pas bien. Ndeko na biso oyo message opesi ya Gabi omiyebela deja ke tango message oyo ekoyoka ekokoma epa ya Gabi akoyela yo, epi ya Gabi akoluka yo wana deja oti yango na mutu, oti yango penza na mutu. Tango ya Gabi akoyela yo koloba teke no nga nasali nanga likambo te. Message na yo oyo ye kopesa eza message moko ya koya kosambwisa ya Gabi, ya koya kobebisa réputation ya Gabi. Ba comédien na biso ezalaka facilité ezalaka ya makasi pour que ozwa numéro na bango. Facilité penza ezalaka okoki kozwa numéro na bango na facilité ba comédien na biso. Surtout soki oza na genre ya message, oza na message olingi partager, okozwa numéro na bango na facilité nyonso. Mais luka quand même numéro ya mutu bosolo na ye na kunzu o transmettre message oyo soki papa Simon apesi yo. Ekozala malamu ke oyaka olingaka koya kosambwisa moninga sur les réseaux sociaux. Ezalaka bien te ba message ya bongo eza kosambwisa moninga. Ya Gabi avandi na ye na kwa na ye aboyi na ye makambo, me yo ozoyela ye ba prophétie moko ya koya kosambwisa. Ezaka pasi pe mawa bandeko nanga, ezaka pasi mokili oyo ezaka na Congolais partout oyo ozali na monde entier, offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka, mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana, ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba, ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Yango ka ndenge tobandi 2025 la famille 2025 oyo ka ndenge tobandi yango tozala penza na bukebi, tozala na bukebi ezala teke 2025 moko ya kokoya kosimbisa bato mosusu matouche, ya koya kobetisa bato mosusu ba mabaku te. 2025 tobongola pe mitema na biso. 2025 oyo bandeko nanga toyeba pe ndenge ya kotambola. Il y a de ces personnes aussi obetisa baninga mabaku ebele, ezala bato mosusu ba garde la yo kanda na motema. Yango omona makambo na yo nyonso ozomeka nyonso ezosimbaka te. Pourquoi? Parce que ebele ya bato bazolelaka na sese ya motema, bazolelaka na kati ya motema sans que oyeba te. To banotalaka ba maloba oyo tobimisaka. Ezala keno toza na ba camarades, ezala keno toza na ba famille. Ezalaka toujours ya motu ya kotalaka nini ozobimisaka na munoko. Pour que obetisa baninga mabaku te. Ezalaka bien penza mingi makasi. Ke yo zalaka kaka bimisaka nyonso, olobaka nyonso, ezalaka malamu te, ezalaka kitoko te. Mosusu ava oloba, makambo nini okoki koloba. Kandenge Bible sengaka biso avant oloba,